Joyeux Noël à tout le monde. Mouto soto landanga na TikTok. Maman Bijou lobi lukaye na YouTube. Pourquoi tu te prends la tête? Hein? Donc, misala heureuse. Anezo sila, misala heureuse. Et si ka so balinga côté pour la makolo. Donc, ezalaka lipamboli pona batu. So place moko kende, omoni ke basepela anote ko kende te. Donc, komi tungisa te. Zala na bato balingaka yo, bato balingaka kote kozala na bango te. So moni muta sepela no te kozala na ye te. Hein? Donc, Maman Bijou alobi to misala heureuse. Parce que soko misala heureuse te, mutu moko te akoya kosala yo heureuse. Olingo kende congé na kin. Toza na adresse na biso, auberge na biso eza na Matonge na Iribu A37. Maman Bijou alobi na talu mukie na $15 ya pamba ozwa place ya kolala. Wana eza chambre ya pamba. Na kati ya chambre wana tozali na eza chambre, il y a lit de 2 personnes, ils ont une douche debout, et puis ils ont un climatiseur, ils ont une télévision, ils ont un frigo, oyamba bapa na balcon, babongisa kitoko pona bango, et puis cuisine commun. C'est pour lingi ba chambre, ceux qui pour lingi ba appartement, la chambre salon cuisine tout ça nango. Deux chambres salon cuisine tout ça nango. Benga Maman Bijou ça la réservation place na yo, okende congé na auberge na biso esa na Matonge na Iribu A37. Au cause à la jamais d'ici. Maman Bijou alobi kaka, pourquoi tu te prends la tête? Place balinga côté kokindete. Zala le papa mboli pona batu mususu. Place ozo keso moni bazo sepela na o continuer. So bazo sepela note kokina ote. Merci beaucoup.